Eliane, ertu sourire mwana moko bonzenga. Eliane, mwana moko malamu. Eliane, mwasi kitoko. Eliane, mwana moko asalaka na ye misala kitoko. Eliane, azali fierté ya bapara na ye. Eliane, azali mwana oyo. Donc, azali mwasi. Kwa tika lisusu mwana te. Oyo asungaka bapara na ye na ndenge moko ya kitoko. Eliane oyo azali mwasi soko moni azali mwasi na kati ya basi. Eliane soko zotanga basi oyo bayebani ya sango na kati ya Kinshasa pe na kati ya Congo. Eliane aza na kati voire même na Afrique. Eliane mwana mwasi oyo alinga losambo azanga église te lelo yazali pa ya pasteur Walesa. Eliane kokota akoti na pasteur na église ya pasteur Walesa. Ba frère oyo balingaki balongwa bazongi. Ba frère oyo bazalaki na nyongo ya dîme bache na garantie. Eliane bisika za kokende yoka lumière. Tala beauté ya mwana, tala esekeli ya mwana, tala sourire ya mwana, tala biographie ya mwana. Soko tuni Eliane, osepelaka obala, akoloba na yo, bien sûr, rêve ya mwasi nyonso ezali libala. Mais soko lobi Eliane, na yo pe makambu nyonso eleki, akoloba makambu nini eleki, eloko elingi wana eleki wana ezalaki kaka bolingo. Yango na lobi na yo rêve ya mwasi nyonso eza libala. Nga nalingaki na bala na nga na pasteur Moïse. Nalingaki te nazala makangu. Nalingaki nde libala. Rêve na nga eza libala. Rêve na nga ezali nde wana. Mais sikoyo soko tuni ezali rêve na yo. Soki vraiment obali pasteur Moïse oninga kozala na ye moko po modèle tolandeli vie ya makambo na yo oyo elobami partout toza na doute olinga vraiment libala olinga kozala kaka na ye moko otrompe te soki nini. Eliane akozongisela bien sûr aza pasteur soki nga na bali ye fona engagé na mobali moko wana. Eliane abwakeli yo pe sourire tango bovandi calme. Eliane akomoloba na motema ye moko nga soki na bali pasteur Moïse kasi bien sûr aza mobali oyo yanga bokanisi tango nazoloba bo eza lokuta wana makanisi ya Eliane ye moko na kati ya motema. Alobi pasteur Moïse mbi ye penza azali mobali oyo penza akoki na nga ebandeli ti suka pamba te aza nanu jeune, aza nanu mobali oyo asalaka pe nzoto ne esalaka, azali nanu mobali ya mbongo ayembaka pe kitoko. Apart wana biloko nyonso nga nalingi na oyo bapara na nga balingi tokozwa yango, oyo bapara na nga balingi kaka nazala na libala nga pe nalingi nazala na libala. Oyo bapara na nga balingi moko asungaka bango pasteur Moïse kote kuna akosunga na motema moko pamba te azali penza motema boboto. Pona ngai na ndako ekozanga te nakozala na chauffeur na motuka nga moko pe moko na vola soki nalingi. Soki pe nalingi na goûter ata chauffeur to na goûter ata mobali mususu. En tout cas kuna pe problème ezati parce que yango na poni pasteur Moïse mbiye po ye ndenge aza wana akotia jalousie na nani. Soki atie jalousie tia balanga nani akoloba. Soki alinga kanisa mabe atuninga soki nalobi kaka po nini okanisi boye soki bato bayoki mbala moko avwandi nie po ayebi ke kokanisila mabe eza lisumu. Donc pa ya pasteur Moïse mbiye nazalaki penza na nyonso oyo esengeli naza koluka na kozwa
plaisir na kozala na mobali kitoko, na kozala na chantre ya nkolo oyo ayembaka kitoko, na kozala respecte na kati église bato nyonso bakoyebaki o mama paster, na kozala na kogute babiloko na lingi kogute na malembe nyonso. Ata ndeko mwasi atuninga soki na kozala ndenge nini, nayebi ke baza kokanisa, baza komituna nga, bazolinga bayeba soki na kozala fidèle. Bien sûr fidélité na ngai yango wana naza na ye tiliwa, me naza kogute bisika mosusu sans ke etia scandale. Yango wana fidélité. Nga moko naza na baparent, oyebi mama na nga na papa na nga, oyebi mama na nga biloko aguta te, papa na nga za wana baza toujours fidèle. Bongo siko génération oyo okota na Facebook babogar, okota na Twitter babogar, oleka na YouTube okoloba te, olanda ba chroniqueur somo, okota na bato ya théâtre blaki te, kaka na église mbala moko ba frère otang baza kobina, aza koningana, ceinture eza kobina, oza komona. Bongo nga sikoyo na gute te, génération mama na nga eguta. Bongo nga naza na génération oyo ya vitesse, génération moko oyo esakanaka te, soko sakani corona elie yo. Yango wana te fidélité na nga yango wana, nazali na bonne direction, yango wana nazali Eliane-Babeaute-Kitoko. Bozoka kombango te kitoko wana bokanisi ya français o babengaka joli to babengaka belle. Non, wana eza biloko ba mama na biso, ba joli, ba belle, ba mabelle banani. Nga penza ya lingala kitoko, même soki na kitata na Côte d'Ivoire, soki ka ba ki Eliane-Kitoko, mbala moko babeteli nga visa, bayebi kitoko soki elakisi nini. Oketi na banti soki olobi kaka kitoko, bayebi kitoko soki elakisi nini. Oke na bakontina nyonso, eloko moto nyonso alukaka yeba na lingala, ata alobaka monoko nini, kitoko soki elakisi nini. Alors kitoko c'est moi, Eliane-Babeaute-Kitoko. Nakanisa naza koloba mpo na bilobela te, bomonaki ba video boko korige nga bisika nini. Mwa tache wana bomonaki na sima, tache elongwaka nango ezalaki nde na tutanaki lokwa naza muta pembe etiaki tache, me boyebi tache ezala soki ya nini elongwaka. Kanisa kutu ba cicatrice ebanda kolongwa te, me lelo oyo cicatrice na mokolo ekoma kolongwa. Yango wana Pasteur Moïse azali penza mobali ya guna nga na makambo nyonso, parce que na kozwa eloko nalingaki kozwa bolingo ndenge nalobi na bino, mobali oyo ayebana, mobali oyo ayembaka kitoko, église na biso plein kolo chaque jour azali, bandimi pe oyo ya grave, mibali pe ya kitoko, bato batiaka kaka kana basi ya kitoko, mwasi ya kitoko, mese ngai mama Pasteur, me bato batiaka kate na bafrère babinaka, oyo babetaka gitare, babetaka mbunda. Bongo bafrère mosusu bavandaka na baliboso, nga na kogute bango na pete, nana kokanisila nga mabe, me nga mama Pasteur naza na droit ya kopesa bango tumbote. Nana kokanisila nga mabe, nga mama Pasteur naza na droit pa kosolola na privé. Pasteur soki atimbeli likambo nini ekozala wana, kaka na matisi mongongo ya kokitisa. Mpona nini? Papa na bana balanga officiel, nzambe mutu apesaki ngai ye, asengaki na kolo, kolo akokopesa eloko mabe te, na kogute vraiment kitoko. Ngai nasalaka sambla te nge Eliane, soki naponaki Moïse, naponaki ye penza po aza Moïse ya vi na nga. Bien sûr ya kosuka na nzela na corona, me nga nakokota na terre promis. Boyebi kaka histoire ya ki Moïse, me aza nde na baton penza, nakanisa nebisaki bino baton ngo ya monene pe salaka kitoko, me ye na baton na ye bakosuka na nzela terre promise akokota te, ngande na kokota. Yango bokanisa te nasalaki erreur, bokanisa te ke nasalaki
Pona sala Pasteur mabe non ezali penza bolingo na lingaki pe na bala ti Libela ti bukoko divorce kutu pananga ezate po nyonso oyo mutu alukaka pona ko divorce na kati ezali même oyo alukaka na poto pona mbongo bana na kati ezali po oyo alukaka abima po azwa liberté agute biloko mosusu ngai pa ya Pasteur Moïse ezali na kati donc nyonso oyo mwasi alukaka aboyila mobali azwa quelque part ngai eza na kati yango na lingai kozala ti bokoko oyo palukaka mobali akufa atikele héritage bobanga te kombo na ye Moïse akosuka na nzela terre promise eza pona ete ye na nzete na ye wana bakosuka na nzela ngande mutu na kokota yango wana kombo na nga Eliane-Kitoko bafani botalanga bien bozomona nalateli bino rouge eza ya makila te eza rose nde bino bozomona ngo rouge mais eza rose potela sourire nanga bobosa nango te nazalaka toujours bongo pe na kozwa na kozonga toujours na maboko ya Moïse yango naza pa ya walesa mikolo nyonso eleki bozomona ndenge eleki alali na bapotopoto alali kaka mpona coronavirus te mais mpona ngai pe na kozonga na maboko ya Moïse aza yanga Moïse est à moi Moïse Yeremia na tiki bino po tikala na bino malamu ngapeliani naza malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Eliane-Babeaute-TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Eliane-Babeaute-Kitoko. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Eliane-Babeaute-Kitoko TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Eliane-Babeaute-Kitoko Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Eliane-Babeaute-Kitoko Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Eliane-Babeaute-Kitoko TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Eliane-Babeaute-Kitoko Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Eliane-Babeaute-Kitoko Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Eliane-Babeaute-TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Eliane-Babeaute-Kitoko Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Eliane-Babeaute-Kitoko TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Eliane-Babeaute-Kitoko Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Eliane-Babeaute-Kitoko Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.